ngala ya poto na musique Marie-Paul mon père spirituel que je respecte ba yo ngana lo ba koma Marie-Paul mais Marie-Paul wana lo la kumisaka beton boyna boy mukolo ya ko beta ndule te akobeta te na yepi na père na mais akobeta te parce que za wana comme makamba patriotisme bosu ba njili mais za luwa ba pesa na kati ya combat atanjili bo moko lobi bande ko nga ba ya baton fo populaire ba bi ke fo ke mo ngana boya ki ngana bi ba manda na be ba rosa peta msa yelinga poison comprendre oui ponga na confesse ba te ça te si tout ba musicien biso ndo takara bino yo na yo ndima osenga pardon na ebite so yo na sens nini ba biso yo manda ko ba sur scène na lobi na yo boye na just expliquer yo soko tiki ngai na expliquer yo okoyoka explication manda chante na boya kaye na banda ko boya ye banda kala parce que vis-à-vis ya comportement na ye o ya banda ko viser na population et puis na ba master na ye o ba yebi na ngwa yebi te ke manda chante botika hypocrisie o yebi te ke manda chante na comportement mabenani buza on ba télévision na banda ko na bono boyebi yango na yebi te ke manda chante ye mo alobake azaki kabiliste azali soki pa azalaki soki pa azalaki de na yebi te asengi na communauté asengi résistance mouvement combattant résistance asengi bango ba pardon bon mona ki yango baton fort populaire kende ki ko mona yi po baton fort populaire za groupe mope ba kurutu ba mama na biso na kisasa ngana manda to a quartier moko totana mapango ça fait plus de 27 ans 30 ans peut na lobisa na ngaete na kangse nemi pe na orgueil ne ala pe orgueil mais certain moment ba o exige biso ba bi fo bo yokana parce que biso na njili na biso plateforme moko ya li maître dox na peso mo ezaki 40 jours ya mama Paulina que son âme repose en paix o atika biso comprendre manda profiter aye awa asali eloko moko boye pona asangisa bato a remercier bato oyo ba sister kiye na tango pa sister mama na bango kufaki o manda sali wana ezali 40 jours concerté eza 40 ya roi yo bango na tuni bango bino bolinga yo mando zo na miso bato na nyos yo zo ngobeta concert concert beta raté okobeta te bato nyos to termina bango na kolo bata yo ndeko ande ko na ngai ya ko quartier to yokani ale siko obeta te ne eza 40 jours bato nde ya mokili mu bakomisa ngo soirée VIP donc matanga eza nango matanga mwana na ndeko na ngana manda ayaki ko sala hommage ya mama na ye mo pe fa lo bango hommage ba bati droit d'entrée 30 €. mabe siko ya ngwana okeki nango fele ezaki ko fele ngana komet na kende wala kutu na komi ta na komi na moni 30 € na oyo solo bana bité beta te e salama te bande ko mo pe ya njiri ba baluki nga ba betanga makofi okana soirée wana mais na zo biso chemise nange pasukaki nga bana na zana komba ba msu ba kota na komba pona ko sente basi ya bato na kati ya komba bato suba ye basala ba mabe na komba bazwaka ba basi omona fille mo za côté mo commissaire mo sina ye non ozo bwana na kati ya komba est-ce que to lobango yo mona na kipama ba bato na kipama ba bato to bunda komba na ngai na komba bloka boy komba na lobi ya ezala ka badaka la boyoko na bino arrête de faire semblant boyokango na ya te pona panja komba biso na komba to lingi bato baza ni na komba ba songi baza ngana na bina bato wana bino bato bolo bana kombo na bokanga babiloko na bino nyoto ba madusu na bino nyoto nzoto bokanga ngo parce que on a expliqué ce qu'on a kanda na expliquer bino na kanda parce que na yoki trop na zo mona bino trop kombo na ngai te ngana ko bunda komba na ndenge na ngai yo pe bunda na komba na ndenge oyo zo tanga kombo na ngai mabe ipo isa pekisa mwasi wana oyo a otindeli ngai voice azo finga ngana likamna yebite balukaka bango soki ba manifestation za soki lumbe ya bayaka te pona nini pourquoi bayaka te ngazo kotela ete na yebise so abeti concert ko bayi mabanga so abeti concert ko beba on les allait jamais concert ezaki concert ezaki 40 jours ya matanga ya profiter nango na compte ke bato bakasali moi konzo producteur na yende wa make na poto na ete so nga récupérer mbongo na affiche ebimi mabende yango wana o bato baso linga te ozo ba mabe yango wana ba combattant baso boye donc na kende nga moko bango balingi pona ya la vrai combattant fona bomba mutu na bomi mutu alita na bomba manda na bomi manda na beti libende na mutu bien munduki na ke bolo kondre bango mbako la mos bino babaolo ba pam pam. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous captez mes salutations. À la présentation, encore une fois, Anelka Bafosset. Un grand merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de regarder en ce moment. Voilà, c'est grâce à vous qu'on existe. Aujourd'hui, je me suis dit non, vous avez tellement ébélé. Je l'habite aussi les inos. Je l'habite aussi les inos. Je me suis dit non, comme mec d'ici, à respecter Rabino, bateau botalarae, comme à respecter Rabino, à linga Rabino, peut surtout Mingi. Il s'est dit non, c'est vrai, Aya quand même, à solo, encore une fois, Nabiso. Voilà, Nabi qui est tellement belé, Bouta l'absence, resté branché, parce que grâce à Nabino, il existé. Partage Nabino surtout, ça nous fait tellement bien. Partage Nabino, commentaire Nabino, appel Nabino, ça l'a tellement bien, parce qu'il a que ça Rabiso qui est Bouta l'Abiso. Surtout, message, il a que ça qui message, de l'Obareko Maka. Encore une fois, un grand merci Nabino, chapeau bas, tout qui est ici vraiment pour Nabino, parce que c'est tellement fort hein, qu'on a soutien Nabino Boulaksarabiso. Un grand merci surtout à mon équipe technique. Mon équipe technique, c'est-à-dire Marno Tunga qui est derrière la caméra. Un grand merci à toi, maestro. Un grand merci parce que Nabi qui misala nyosto qui toko no bosane ni Michel Kombe Aigle. Il passera toujours wana pour no Baksara Maëlle na et jamais je peux oublier surtout Simpson et Célé. Sim Célé, un grand merci à toi parce que touche finale dès qu'il n'a pas na même toni atarama manyo support tout le gato kende. Et j'ai pas jamais aussi oublié mes partenaires au Basalara qui émission tous alara toujours bien amarambo nyonso toko kana nyonso le patron des groupes DS Dédé Samba, un grand merci, patron Bogos, Dédé Samba, ou ça la trompe on a vu Dédé Samba, parce que ça y est, ça la mon boulot. Je peux jamais aussi oublier Hervé Selemani, les boss. Un grand merci à toi, Hervé Selemani depuis l'Italie. Un grand merci parce que vous savez la biso pays mingi. Un grand merci Nabi qui boîte le bébé botas. Mais pour na qui n'a mingi mingi, je suis quand même avec un mec d'ici, c'est les Zino qui est déjà avec nous. Comment vas-tu? Ouais, ça va, Anelka, et vous allez bien? Alhamdoulilah. Ça va, vous comportez bien, voilà. Dieu fait grâce. Voilà. Dieu te contrôle toujours. Hein. Ouais, non, comporter micro, on a mono, comme ça souvent, dans style, tout le beza, tenir Moussala, ou t'as Moussala émission, tout, comme linga, vous allez tout le temps la tenir. Non, au moins, quelque part, tenir au nez aboyé, ça fait montrer aux gens que Moutouana za soda, Moutouana za bosser. Parce que vous savez, moi je vis que sur mes propres sueurs. Comprendre? Naebi Moussa Moussouté. Ngai na se sacrifier misale belé. O ngana yebi. Carrière musicale nanga na sacrifier ngo pour na obundela mboka. Pour balobi ke ndenge batu babundela mboka distraction to za na ngo souté. Comprendre? Na koma pe afona bundela mboka nga parce que na yebi lobby ata na obeta musique. Na sala ga hermo na oyemba musique pour na prouver batu ke na silate. Pour batu belé yo ga non, asila voici là, ya on a sala ga hermo na sala electro live, on na kanto take electro live auto sala ki na senti Santiago. Soliste star. Ouais, Santiago. Soliste Mokitano ya Luambo Bakel, grand guitariste au Saranate. Santiago wana mona wana. Vous comprenez? Donc il y a on a ça la moi ba preuve moké na pouvoir batuke na sila te poso na yemba bato be ba yemba ngote po et ça ba optique belé que ngala tika na se sacrifier et ça na pour na peuple na ngana mboka na ngai parce que les leçons mboka na biso za bien au mona ba artiste ba futa ma bien ba musu mo ba mboka mususu ba artiste ba futa ma bien. Ata baktiso bongo na ba maboke o basala ba maboke ba sweswe na ba mboka musu basala asute ya kubwa bato sila ho Anelka muto na ngai na kata te ya pièce de théâtre bozo sala ba comment sala ba film ba comment ba acteur ouais on se comprendre ya ngai ba comédien na benga bango ba comédien ba acteur ba acteur o basala ka film ba comédien basala ba pièce de théâtre ba sketch on se comprendre donc c'est un peu différent ya on a ebisi okenga teni nanga oyo mona ngana lati teni oyo et l'axa ke tu vois que na mboka moko net mboko France faut qu'on s'intégrer so ba moi ba nonce et ça na Pôle emploi ba offre ça na Pôle emploi na pesa ba jeune na pesa ba jeune conseil ba kenenzela ya musala ya no mona ngana yokela ngo so ntena tambola na ngape nango donc ngana bimana tongo na bimi na lati bo na kepe musala na silisi na changer na ngate na lak na pona oke na nga fetité donc naza sur na ba distraction te
comprendre na bundaka nga moko mutu moko ya obakisela nga enka na mipesa ba idée nga moko mutu moko peut-être opesa nga droit na ya dicter ngai non pour na so bunda nga moko ndako na futa ngo na lisa ba na nga moko na zo kolisa ba na nga moko na ki par moi si na nga moko na occuper famille na nga moko on se comprendre donc titre tina ya tenio na lata yango déjà na hote stylité voilà ya na c'est pour mona bato mususu ba sala na bango pe na lobi mutu bato bele pe ba sala na bango o mona changer la teni na nzela zo baka forme zo tili a partir de mauti musala ya na oba na tina te ngai na pesi bango faute mais ngai teni na ngai rôle nango yango wana merci c'est les inonga oui c'est vrai aussi moi tembele pour nous expliquer ce teni na musala c'est vrai c'est qui est bien faut l'expliquer mais ngai tout ça une émission il y a même pas 2 semaines hein tout ça une émission les gars qui biso au boya qui na pas ça que ndekona manda chante ndekona au boya qui bin ndekona ça papi louange mais bato bata la biso ba benga na ndenga mokete luki la société les gens ba propos na lobaki parce qu'il y a quand même des photos na ba vidéos là qui ça pour aller un peu plus loin il y a manda chante moto au boya qui surtout bolinga raté musique beta na poto awa au boya qui ni mais comment ça s'est fait et là on est l'équipe tout le monde sous yo na manda sur scène bozo yimba ole sukara na photo to boni sur scène bozo yimba qu'est-ce qui s'est passé na concert na ye ndeko na ngai la nanga attentivement et puis bateau baso landa biso ba landa biso très attentif OK toujours comprendre baza na droit erreur te nga pe na droit erreur te mon frère na ba no libolikamba liboso nga la za combattant résistant artiste engagé révolutionnaire nani abosani ngonde to zaboe ba ba tala biso abosani ngonani. Et puis je suis fier de l'être combattant et je le resterai aussi longtemps jusqu'à la libération de notre pays. Ba combattant ba résistant tout bazan dans le monde na ko décevoir bangote pour to bunda combat malgré toi na ba sorte ba combattant yebele mutu na mutabunda na ndenge na ye. Qu'est-ce qui s'est passé mais écoutez-moi, tu m'as posé une question. Oui. Est-ce que je vais finir, j'ai droit de finir ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bon, laisse-moi finir mon frère. Donc ngai naza grand cœur, naza motema monene, mais naza très caractéristique, naza très difficile, naza la caractère moko sur la kangi likambu yango na continuer nango. Mais baloba na baloa ya nzambe, loi naturelle o nzamba sa na mokili. Le pardon, c'est une puissance qui libère. So muta sengyo pardon, comment on to limbisana, tina ba Bible ezala. C'est là nano papa. Son osala sozo katanga bona ebi na expliquer bien te tikanga na expliquer biso bato ba tala biso ba bazo baté oui donc yo kolingate yo obi mazoba parce que na ma toujours kolingate yo obi mazoba parce que nga na za mayele mon frère c'est toi masolo be te osolo za expliquer na lobi na me tikanga na expliquer ozo interrompre nga pourquoi c'est bon toujours yo kayo tant ozo interrompre nga ozo kimsanga ba explication nga na expliquer ba toujours yo kayo ngai nazali grand cœur na auto biso que le pardon est une puissance qui libère. Ouais. Vous comprenez? Na Bible ba comment ngoto limbisana tozala na bolingo. Vous comprenez? O biso to biko na Congo. Ezali bato wana basala ka peuple mabe o ba obo mamboko na biso ba teki mboko na biso. Ba senga bolimbi c'est pas ya peuple. Ba ya ko solola na biso ba combattant. Comprendre? Ba solola po mboka ndenge za wana marque ezokende na bo pesa nga raison un jour. Bon, peut-être raison un jour. Yo tuninga question ya manda chante. Orobi ke yo baka za ndeko na ngai. Oui, toi ba Congolais ta yo po ndeko na ngai. Na lobi na yo boye. O pesa tuninga question. Na lobi na yo Congolais ne toi ba ndeko biso tu. Na Congo elo tozo boya tribalisme. Na Congo to lingi Congo za bon moko. Comprendre? Tout en langage moko donc il y a une force. Il y a un soulèvement populaire article 64. Oh, bande qu'on a vu un front populaire bazoloba. Comprendre? Article 64. Soulèvement populaire. Assaut final. Il faut ça là. Pour ba élection on a bosala ka ba biloko yene belé o bazo ko sa peuple ba fluer volontaire peuple mutu boya zu botia na mutu muso a commencé à ne ba ventir na ye o so comprendre tout si ça non malembe na zo expliquer yo tikanga na la calme ko énerver ngate parce que sozo énerver ngai so ko énerver ngai ngana facile na énervement na to na difficile mais na grand cœur donc laisse-moi expliquer les gens
laisse-moi na loba batuba yoka po biso ba congolais ndé tout ça la minoritaire ba congolais ndé ba zarabani mitu na bango na ko expliquer bango lelo awo on se comprend minoritaire pas tous les congolais parce qu'il y a des congolais moutons donc ils raisonnent vraiment net mémé on se comprend donc sikoyo manda chante na boya kaye na banda ko boya ye banda kala parce que vis-à-vis à comportement na ye o ya banda ko viser na population et puis na ba master na ye o ba yebi na ngwa yebi te ke manda chante botika hypocrisie o yebi te ke manda chante na comportement mabenani boza on na ba télévision na banda ko na bone boyebi yango na yebi te ke manda chante ye mo alobake azaki kabiliste azali soki pa azalaki soki pa azalaki de na yebi te ozo ba nana ngwa yebi te ke manda chante atakaka pe ba combattant nana ngwa yebi te ke manda chante baga oyane potote aya o renouveler mukanda aya o renouveler les mukanda te ba propos teni qui sort de sa bouche na comprendre makambo ya ngana ye privé ya entre frères et frères o asalanga na carrière na ngai ngata ke nga po manda chante za mukona ngana âge comprendre ngana petit na ye tamsu ya ba mingi pete mais au moins pese ko kosola pour nous expliquer nous expliquer tu console si yo mon frère on se comprend donc comment on a beau c'est les nous ça so bata ça mayele na za très mayele on se comprend mayele en classe T na yebisi yo manda chante quelque part il faut faire la part des choses notre ça nous on a un grand cœur ba te belé ba salanga mabenga ba betanga na betama ba to na tuna limbisa bango c'est bien. Babatona tu na limbisa bango parce que na za grand cœur. C'est bien bon. Ah waka kalami te ba jeune frère mo na yebi. Baza ba camarade to so lo rappelle bien. Ba tu ko menacer ngai. Ba menacer nga pena que heureusement ndeka na za muku amoko na bato mususu o balinganga. Ba fiel roi ba touser boins ba fiel roi ba ivos ba po mutu so za mukolo po bengefi. Ba masa le roi ba parent polo ba masa le roi ba liké makengo ba voiture belé ba to ba gaita matuba ko so comprendre ba to ba lay mo belé on a bo ba Christian net mutu na net Christian grand boxer on a edenga pena bitumba o Christian mokolo on so comprendre ba to ba belé ba ani liwa wundu nguzintende to si sana no nazo pesa batulu nazo loba tikanga na loba mais c'est aussi ça no todo so la manda to émission parce que so la manda mais nazo kende ngala décorticaka ngala zo tende o yamba batula yo tout la pétante na ko tala tante nazo so na yo tika batu ba yoka o ngala n'expliquer si on faut poser la question tika o ko poser question la ko sili ça presque 10 minutes mais oui la question moko na monto tika émission ngo parce que o benga po mbetenga po bino olingaso na ye awa na fa na kito ba no poser ba question na pambala pa bokozanga ba mission yo manda boko sur ça na lobi na yo boye na expliquer yo soko tiki ngai na expliquer yo okoyo explication et puis explication nga clair et net et ça la signification démontrer ce que explication na lobi na yo tikanga na expliquer tikanga na expliquer tant yo bande mission ba no lo babatu na yo ba pesa ba soutien na yo bane et moi je n'ai rien à foutre mais tikanga na s'exprimer donc na yebisi yo boy OK toujours ka ngai ba comportement ya manda ya ona boya ki na mission tuna biso na boya ka ye kutu bandaka les ateka na mission na yo na boya ka ye ba comportement na ye wana mais en tant que mutu tango aye mutu a comprendre des erreurs na ye aye a sengi bino pardon to diko le pardon est une puissance qui libère mais pourquoi vous n'avez pas pardonné quelqu'un aye a sengi ngakuta sengi nanu privé en tant que frère et frère wana famille familialement asenginga pardon na téléphone yokanga ko papa en face yokanga asenga pardon te asenga na communauté asengi résistance mouvement combattant résistance asengi bango ba pardon bon mona ki yango baton fond populaire kendeki ko mona yi pour baton fond populaire ça groupe mopé ya makasi je comprends bazo promettre bakendeki basengi ngai ku na zarape na kati wana mais ngana kendeki te pardon na kendeki baboya ki na bima parce que ba yeba ki tamsu na tempérament mabe par rapport tamsu émission yo ngana to sa pe na yo je comprends na lo na continue ki yango mais
à un certain moment bataillon ba solo lina ye calme mais pas bino wakata ba combattant ba bato désordre ba combattant ba bato désordre te ba pe bato brutalité ba combattant ba comme brutal tant yo utile bango ki teti o tsa orgueil mais manda ye na simplicité nyoso andime yo ko na bino to yebite lelo alobi bongo mais ngabe na za moto na ndimi pardon na ye familialement ozongwa na ndimi pardon na ye nenga lobaki na bato fo pour nenga sengi bato pardon na ndimi nga na ndimi attaque combattant asengi ngo en général na ndimi mais privé peut-être ozaki pe na makamna nga na ye privé nga tata na yokela moto likuni na telemi na moto tout ba musicien surtout tene na ba musique be tata posa distraction to telemi na ba musicien tout pour na yoka bato so bato oh non wana moto à côté na ye yango na kei amati na podium non moi mon rôle c'était pas ça avant même na kende wana ezali quelques combattants ya bato fort populaire ba pesa ngai na pesa Francis mokonza ba Congo mbote place azali a pesa ngai bi kende kuna boyokana attaque familiale ozo comprendre ngai na kende kuna pe yaki difficile pour na kenda na kenda ngai te pour ngai na sentiment te na ba sentiment te na kenda ngai te mais mon frère on dit avant tout ko famille est sacrée Omoni famille famille est sacrée famille est sacrée makamako zonga ezate na oyebi soki famille est sacrée na ndenge ni omoni to kana poto awa tozana bandeko tozana ba yaya o ya quartier tozana ba frère ba petit frère ba grand frère ba master lelo ndo monyango na mona rango bandakala mais na kota na sentiment ya batu te na kota so il s'agit na bundila mboka na bundila mboka sans sentiment on s'en comprend mais tango batu wana tout ba vandisi yo bato wana o baza famille na yo pour famille na biso batata na zo ba mama na biso bana kisasa njili bomoko yango na to kokoma wana tika na loba to kokoma wana donc sikoyo biso na njili na biso ngai na combattant ya njili te naza combattant ya Congo naza artiste bango ba kanisi bino bango te merde bango te tika na sisa on bogo te za sous question na tout ce bango te tu peux me laisser finir mais sous question na tu peux me laisser finir bango te est-ce que tu peux me laisser finir ou pas bon na rebisi yo boy ngai nazana nu combattant ya njili te naza combattant ya Congo mobimba ba congolais nyoso ya mboka mobimba mais tant na rebisi yo famille est sacrée quelque part il faut savoir il faut que ça va part des choses ba kulutu ba mama na biso na kisasa ngana manda to a quartier moko to tana mapango ça fait plus de 27 ans, 30 ans, peut-être na lobisa na ngai été na kangse nemiye pe na orgueil ne ala pe orgueil mais à un certain moment ba exiger biso ba bi fo boyo kana parce que biso na njili na biso plateforme moko ya li mettre dox na pesi mbote place ya malu salle de mort na pesi mbote place ya ba inisi ba aden ba njili bomoko ezali ba B7 ezali bienvenue kusu na pesi mbote place ezali Gento Maria ba vie na ngani ostu na pesi mbote ya B7 ba masa na ngai na ba ser na ngani ba madongo zulu ba lidiwai banani ba vie mission mudimu ozo comprendre donc sikoyo ba vie masha ba vie ide sungu on comprend faut tanga ba kombo parce que ba vie ino agora ba vie shanga ba vie nani shango mombile ba toucher boys banani ba bengi biso ba vandisi biso ngala boya na okende bola na ba voice moko zo ezo tambola na ba réseaux sociaux il y a toucher boys ça sali yango azo expliquer bino boyoka bande ko nga ya bato fo populaire ba bi ke faut que mo ngana boya ki ngana bi ba manda na be ba rose apeta msa elinga poison comprendre oui ponga na confesse ba te kisasa te c'est tout ba musicien biso ndo takara bino yo na oyeko ndima osenga pardon na ebite so yo na sens nini siko banga mabe na banga na za mutu fo na banga tana biso na za grand cœur na ko ndima mweme mutu wana yelinga na ndinga sima wete sala mabongo alors siko na banga ki na ebisi bandeko na ngara okena ngai te na kokende te na bina bandeko na wana za concert wa so beta babite ngande le ko na ki na contact na banga na yete na famille na Yesus te na ki sous informé et ça qui 40 jours ya maman Paulina que son âme repose en paix o atika biso comprendre manda profiter aye awa asali eloko moko boye pona asangisa bato a remercier bato oyo ba sister kiye na tango pas sister maman na bango kufaki de o manda sali wana ça 40 jours concerté et ça 40 elle roi yo côté na bino bwana 40 jours ya maman moko bo akufaki maman pe yo yebi aboko la pa pesa o pe atambo ta pesa orina olia biloko ya lamba dans une soirée VIP ça na soirée VIP bato mukili o balingi sentiment
producteur na soit disant alingi sentiment yende muda commission au concert a commission au soirée VIP beaucoup de concert mais soirée VIP moi j'étais parti là-bas écoute-moi avant même na kende kuna Isaac n'a pas expliqué bateau bazolo ba toujours landa oui mais Anelka c'est grave makambo baza maele mingité bateau la plupart bateau ba s'appelle parce que réconciliation vous comprenez bateau nyoso ah na moko na biso le sanga bateau ba sanga na ba autorité ba sanga na bata musamboka bien réconciliation bien sûr vous comprenez le sanga bolingo ezate mais ngai grand cœur que je suis na telemela bateau tout ngala bana tele obi to saki no mission na telemela manda ko betate ya option stock yango na zolo bana ke na to telemela bateau tout lobi tele ko la manda azali frère na ngai ya quartier ngai na telemela ete na telemela kiye metango bakulutu oyo balobi ke bosanga na ba mama na biso na bakisasa balobi ke no bosanga na makambo to boyango makambo boyoko to lingi njili bo moko ngana yoki ba meminga to yoka na moninga sengi ba pardon na yenga pe na sengi ye pardon na sala privé wala familialement aussi longtemps c'est ba solola ki na ba combattant na bataillon Front Populaire po na combattre on a ba branche belé ba plateforme ko mebele yango na lo ba rekombe mo pepe ezate ngala ngondi makemanda beta batu musuba koboya alors ngai siko pe na kozala langage na combattant langage moko na ba combattant ndule ezala rate kozala pété politicien yeto telemela ye passer na buzoba yeto ko telemela ye mututu oza na bien no ki ser na ngamo zolo ba o ya saka jaloux ba ayoka ka posa ko yemba mais nga vona za na koma combattant bo hebinga na chanteur na chanteur mais ne lo mo quand même c'est la silisande ko bungi sanga ozo tembele nga pe na zolo ba na pe na question na yo parce que nga na comprendre ngoti c'est vrai oui si c'est les 40 jours à matin mais on dit que matin na s'exprimer mon frère tant nous c'est que lui aussi nga ina expliquer batu ba yoka on se comprend do lingi yo loba no ngana loba te na kotika maloba okoloba na yebi ebra osuka okoloba na yo il y a plein de questions yo ne monde offre une émission non mais depuis 8 ans on offre une émission na yo si kangai na tangi batu oyo baloba ki na biso photo yo ka bakulutu pour faire comprendre na ba master na bandeko na lobi na yo famille eza sacré oui na comprendre famille eza sacré décevoir famille na ngai te o ebenga ya njili bomoko bangonde bazaka na poto aso na suis problème ezalaki na concept ya matanga yo kangai na noadi so na yoki so na suis problème kaka bato no mona ki o ba ngana boya ko kende na contre esprit combattant na odieti na yu matin ngai ngana yu matin na pe moko na moni na TikTok na ba lo ba ko sa ba TikTok na ba kombo bato tapoter ka na kombo se résil pour ba zo mbongo botala bango soute dans un TikTok on est à yote TikTok on est ngai te ngata ba TikTok te na kota ba groupe na moi papa mbate o so comprendre botika TikTok na kombo na ngapo parce que tapoter muso zo ko lo ba bien o lo bien ça va mais so zo ko lo ba mabe pour ba peso mbongo na TikTok na kombo se rezino oza zoba bon makambo on so ke legisiko après o koma na nani o so comprendre alors sikoyo ndeko na ngai ngabe na moi pamba ya papa ngana ko décevoir bato mboka na ngate mode to na poto bato njili na ko décevoir bangote taba benga ngato yoka na moninga to yokani to sengani ba pardon makamutu eleki familialement mais na pesie ba condition na bina ye soko yoko beta concert awa concert ezalati concert ezalati pour mukolo mekao anobeta concert so ndenge ni yebango place au monde bato ba banga pe na ozala parce que naza combattant na ko changer té je suis combattant artiste engagé résistant révolutionnaire et je suis fier de l'être je le resterai aussi plus longtemps jusqu'à la libération de notre pays on se comprend nga atande ko nanga ataleki nanga comprendre abimsi ba propos teni ya mabe pour la communauté congolaise pour na ba combattant na ko telemela ye mais so asenga pardon na obligé pour na yoka fona yoka na yoki ye pona batu ba ebisinga ke no boyokana bandeko bakulutu ba batu abwania o batata mayele poso na za problème awa afa ba combattre ba ya makamuna surtout foye bango bandeko wana nde ba consoler ngai o so comprendre donc na ko décevoir bango te to ya mayele makamdo sana mukili alors sikoyo ngai na soki accident awa ba beta ngai na bandeko na muso ba congolais o ba yeba na bango te ba beta ngai na ba cause o bango ba yebi mais na soa pe na ba combattant na soa moi ba fond bandeko batindanga pe moi ba biloko comprendre batindanga moi ba si tu ne tindeko na pesa merci mi stema nzembo soda inkoni
atinanga aya ko tikila nga longo na ndako na atiki mwasi na bana ye tikila nga 100 euros na salon moko awa na Saint-Denis na leka na zo ngo pour la traitement ndeko na nga Jackie maître Jackie na pese mbote grand combattant ya Jackie ndeko na ngai ya Fili Kisanza a memenga tina suka comprends maître Michel Tamba avocat atika nga teti lelo maître Eden atika ngai te ba avocat na ngai ozo comprendre donc si je comprends bien sikoyo ngai sikoyo jana silisa nga tuyoka nandeko réconciliation leki ezali pe matanga ya ndeko na biso mo akufa ke son âme repose en paix mama Sisi Mandwakila ya famille Mandwakila tokenda okunda ena panter batutu bazalaki et coïncider na ye nanga tomona na matanga pona bana olingo kendete batu babike no loko tomona matanga to sisa makambo yo lelo OK tout sisi makambo to sololi o to bonga to lo bato lobi après bango la tuni bango bino bolingo yo mando zo ngo na miso bato na nyoso yo to ngo beta concert concert beta raté o beta te bato nyoso to termina bango na kolo bata yo ndeko ande ko na ngai ya ko quartier to yokani ale siko o beta te ne za 40 jours bato nde ya mukili ba komisa ngo soirée VIP donner matanga eza nango matanga mwana na ndeko na ngana manda ayaki ko sala hommage ya mama na ye moko pe fa lo bango hommage ba bati droit d'entrée 30 euros mabe siko ya ngwana oke akina ngo fele ezaki ko fele ngana komedi na kende wala kutu na komi ta na komi na moni 30 euros na oyo solo bana bité beta te e salama te bande ko mo pe ya njiri babaluki nga ba betanga makofi okana soirée wana mais na zo biso chemise nanga pasuka ki montre nanga ebungi wana avant matana scène to ezaki na libanda ta na zo kitana ka heureusement na zaki na bato ndeko nga international Ivos a telemaki abundi na moni ndeko na ngai Toussé Bouens ya grand frère na nga Toussé Bouens abunda na tant ko komba bato yo ba o ba sakete ba menacer nga parce que na ya pona publicité na wonte baza bazoba donc comme yaki na concert na moni ndeko na ngai like makengo a fasha mabe abundi parce que te uti na réconciliation pona kutu bata en front populaire nde ba ebisa nga kende nga bana olingo kende te pona ba bata kinba ga mabe ndenga yebo réconciliation na ko fali ba mandrande le pamba au moins tam sous on tikele moi poison bani okei ya ona saki mayele bon modi kutu peta na komina taba bundisi nga na tiba calmer lokolo ya réconciliation na boy ko kusaba de soni na boy na bimari diki ba bimsa motema mabe pona rero na kota shooter na bimsaka désordre awa comprendre na obenga ba combattant ba ya po beba kaka mbala moko comprendre mais bato ba bondeli nga kaka nde na zolo baka na za grand cœur na grand cœur baka bande ko nga ya njiri bakulutu banana babite pour maîtriser na koti na fa na nga na omotala bango nde bazo yemba comprendre ba oyemba eza matanga tala ko o ba benga concert bon concert ngo ya ndengo na penda ya concerté ezali retrait de deuil ba benga 40 jours ngala termina sima manda bengi ngai maman ba kufa kala oui maman Pauline que son nom repose en paix maman kufa kala 40 jours ko linga au salon à Paris 40 jours le ko la eu opportunité ya roya Paris alingi ko sala siko akutana bandeko oyo potang matanga elegana kini biso be no sala matanga awa alinga remercier bandeko ba assista ki na tango passe comprendre bandeko on to ça a ebele mabeka ndesko yati droit d'entrée siko yete mdataki droit d'entrée mutatie do ngazo kote la été na yebise so abeti concert ko ba mabanga so abeti concert ko beba on les jamais concert ezaki concert ezaki 40 jours ya matanga ya profiter nango na compte que bato ba sali moi konzo producteur na yende wa make na poto na yete so nga récupérer mbongo na affiche ebimi mabende yango wana o bato baso lingate ozo ba mabe yango wana ba combattant bazo boya mabe yango wana ba résister ba ngala okotela ba combattant te mais nazo ba vérité babengi ngai ngata na komi wana ngai ide na ngai yakini lokola na nga moko bato baze belé le na zuma kofi na libanda ba ba sacrifice combien de makofi à peu près aujourd'hui bon na zoki mangitu kana zoko ata mi balé to mi sato mangitu gani linkomi comprendre masa mo anya tenga nkomi akingo na sima mkongo masa mo aswingai alesiko ta bato ba yeba makasi te nyonga somo bakati ngane lamba ba mona ka ngana yende na ba combattant to bebisa baibete ke bobungisa ki déjà bango so ba ki sous informé na ebité mais la plupart o ba kota ki ba bi ke non bango ba bebisa démarche na bango ya réconciliation ya on ba kota yinde ko ba sambi bango ba kimi
ba kimiti de ba kang ba fond na bana banda ko esilate nge esilate na grand cœur mais naza naïveté naza zobate et aussi la te naza na bana ya mikolo na ba neve ya mikolo na ba massa. Moi je suis un mec d'ici, je suis aimé, je suis le chouchou de tous les jeunes. Na radio y bien. Bien sûr. Je suis le chouchou de tous les jeunes ya Europe. Partout na kenda ba photo ya ba petit balinga ngai. Mais muto tumboli ba ils ont mal choisi l'adversaire. C'est quoi? Et puis je suis combattant résistant. Combattant mo ta ko linga ba simba combattant na nzoto. Ata ya tsuke bisiko za boketu wa yambo. Bien commandant so bien ya Edi Bolombo. Bien ipo wa isa place aux Ali. Bien bataillon Front Populaire Zoro Bilé les bataillons na ostu ba Francis Mokonzi. Comprendre? Ba neti leader na mama leader rondi maba beta pena cadre. Comprendre? À l'après et là on ni ngata na komi wana vandisi bango nie. Bota la vidéo wana bandeli tina suka. Vous comprenez? Bien que tant on a côté na pesi message na yaki ko pesa message parce que et ça le événement msubso okenda te poto to menacer bato. Na bisio to koma ko menacer bato muto azocha kiteti. So cha orgueil obina ko beta te na ko beta mais il est déjà monana qui déjà na ba combattant bataillon Front Populaire ba solo la qui calmement. Comprendre? À l'amiable, trouble ça là qui te. Ils ont matanga solo na bango de. Ayebi saki bango ba yebi bango ba na ye bango soirée. Nga na discuter na bato na bité za concert nga personne abe ya concert. Ba bité za concert te kende kuna ezali soirée. Yaki soirée la kisi marambo belé. Soirée goza la anniversaire, soirée goza la retraite de day, soirée goza la mariage, soirée goza la soirée bo mona pa ba jonga. Ba beta awa. Ba beta to mona ba mission ba zo uta ba kin. Ba zo ko beta awa. Ba benga ba na banda kuna bango bobi matoke ba bimaka. Donc na kenenga mo ba balingi pona la vrai combattant, fona bomba mutu. Na bomi mutu alita na bomba manda na bomi manda na beti libeni na mutu bien munduki na ke bolo kondre bango mbako la mo bino ba baolo ba pam ba vrai combattant place bazana banda ko ba comprendre le ngala na ko pesa message le message passe na ndenge tout batikela ko peto pesa message na batikela ngata yo to bano bota la vidéo lo ba ni na message ngo message na lo ba bo vanda calme bolingi ka ba sentiment kobina même mboka boka nsaka pe mboka boka ntamboka makamwele kala mboka ba kidnapping ba massacre ba arrestation arbitraire ba tubazo ku ba assassinat mboka social ezate bana tambana mike fille mona mona gisogi na mbosa ni kombo na kidnappers wana mona muke pona nzala yango na tamso komi bongo so ba création d'emploi ya na mboka wana aoko mabongo ngara ko pesa message na ebisi bango ke awa concert ebeta ka te po ko tika la ko beta te o eza hommage yemo ko pano biango manda lo biango donc so muta sengi pardon ngala ko limbisa ete nga personnellement c'est un frère pardon personnellement c'est un frère bande ko ba vandi so ba kuluto ya boani ba vandi biso to sololi donc ngana na bafoué énergie na bango na volonté na bango na amour na mo ba pesa ngai ba ko landa na ndako na ba vandi ata 4 na dita na se na oboya na ngokende mais bande ko na ba to Front Populaire ba bina ngakende oboya ki bina oki na boya kiko pongo na boya pourtant bande ko nyo tituba yaka awa to telemela bango bon ngas ko lokona ndeko na njila e pona na telemela te pona ko telemela e mais c'est comme dans cadre familial faut na respecter parce que ba gens mabe ba bia le rôle njili bomoko na lobi na yo njili eza bomoko njili ko tikala bomoko ngape na njili wana ningi pe na kata bomoko wana comprendre mabende loko l'artiste na njili ndi talende selezina ke njili bomoko familialement mais c'est comme patriotiquement on s'en comprend na ndeka ki combattant yozo défier biso ba combattant na ko telemela yo là c'est sûr et certain on s'en comprend na pesi message ezawa na botia de ba message ba l'analyse na pambala pambo bosala na ba kombo batu na ba TikTok gare à vous mutu nyoso quiconque oh mais ko sala analyse na kombo na ngai na ndenga mabe azwa quel maire yo s'attendre nango so la repérer ka kombo na yo ngana bino wole tala ngana na sa émission na nelka yo sa émission o mone wapi ozo endeni na sa émission ba papier gain na ba tout comprendre na sa ka émission na ndena yo sa no ba journaliste ba c'est là partout comprendre ngai batu oyo tanga basuba meilleur souvenir o nga to kola ndeko wana isali tant to limbisani makamuto le tanga la matin na podium na pesi message j'ai des souvenirs aussi un homme sans souvenir azaniama
Un homme sans souvenir à Zanyama, n'a que tu yembane Kandango, mais l'autre yemba liberté. Tu yembi na batu faut ba yemba ngo déjà. Madame de Salima B. Batu malembe. Batu faut ba yemba ngo déjà avant que je sois combattant. Na esprit pour combattre j'ai état d'esprit. Na esprit à kosakanate. Na saki déjà musicien, na ya poto na musique. Ngala ya poto na musique Marie-Paul mon père spirituel que je respecte. Ba yo ngala lo ba comme Marie-Paul. Mais Marie-Paul wana lo la komisaka. Beton boyna boy mukolo ya ko beta ndulete. Arobeta te. Mais arobeta te parce que ça wana comme makamba patriotisme. Mais ça loi ba pesa la kata combat. Attendili bo moko lobi rien. Njili bo moko so comme makambo ke manda bon Marie-Paul a mona njili. Marie-Paul a père nanga. O ngala retraité na Marie-Paul. Rokoti la yebiga. O ngala retraité na Marie-Paul. Yango wana te on a traité na manda za ndeko nanga ya quartier. To kolina ye. Marie-Paul a père nanga pesa nga vie. Donc nga so na traité na Marie-Paul na retraité nga na ye. Mais ce comme ma musique a beta ko beta te. Et puis je crois que ba comprendre te ngai nde na zaboye na ya poto musicien. Na ya poto na sa musicien. Na sa ki electro live out. Batala talent. Pourquoi ba lo barate? Pourquoi ba lo barate to beta na Santiago ao? Ça ngai na kenala que n'est pas jonga ko yemba. Na ngai ba ko n'est pas jonga ko yemba. Pourquoi ba lo barate? Mais Moutouana c'est bien, bon on a raison, bon on a tort. Azali a collabo. Mais ayo senga qui collabore a moni pour moni bato be ba comprendre bato ba kana kini pourquoi ba finga biso toto bunda ba finga ka biso parce que ba yebi na ba réalité té. Baza yoka baza be conscient. Mettons manda comme a moni réalité. Makambo ya le besoin correspondre té. Comprendre? Ba solo na ba combattant nga kuna zalaki té. Ozo bal basololi bande connexion cadre ya baton fo pour ba cadre basa baton mayele ba baso baté basololi loyalement calmement na ndenga famille comprendre et puis mutami kitisa yemo ko bana sengi bolimbisi na sengi pardon bozo ka mutazo loba balobi pardon c'est une puissance qui libère tout ça la nid ngai sikola kangele ka kanda siko atala ndenga famille non. On se comprend. Donc faut pas comprendre nga la na beta musique ba sentiment. C'était babilo mon souvenir. On sait les souvenirs mon parce que na za musicien. Na yemba ba musicien belé awa. Ba vidéo bi ma tokene na fête moko ya so je me rappelle bien tokene na monsieur Borel kosi mal toke je sali na VJC di boko na grand frère na biso Juna Jana na papa na bastar. Papa la maître Gimso na lela mabena daju. Comprendre? Nande on a Céléo scam. O ba yiba ke bilon na ba kidnapper. On se ba la lem no refungwama. On se ba la lem no refungwa ba yibie biloko. Alors siko to kende na Liège na anniversaire ya grande femme moko comme la femme android. La femme android donc Angèle Ombolo. Et qui na sa vingtaine. To yemba ki l'équipe partout. Ba mona ki ngote. Ba mona ki ngota de kambu oyo ezala on a tina te moni congolais. Congolais alinga kaka abimiso mabe na likambo ezala ngomba ezanga tina ozo comprendre biso to yebi ke ndule beta ka tenga personnellement na la loi ya combat nga pe na mo konza combattre mais quand même tant qu'artiste tant boyembi na ngopila boyembi na liberté wana mais parle-nous un peu côté artistique au santé qui un peu est-ce que azapé parce que likolo to bi pour la même likolo côté artistique au santé mandani parce que bino balé sur scène manda da grand chanteur hein manda da grand chanteur azapena très grand chanteur comprendre bon na go juger te eza ba régime na ye o ya ye mo yebi nga en tant que artiste na mona gaza chanteur donc ayemba très bien ezate que il se démerde pas c'est vraiment ayemba penza makuta na pena selezino bon moni biso to za bazobate naza te fona na lo ba komba na ko expliquer batu ba combattant o bazolo ba biloba loba oh collabore BBC atrahi na trahi lori batu ko bato ke ba Congo to ba massa so mso na ba combat pe akenda Congo akenda ki Congo akekuta na pena batati sekedi azonga awa pa zo eloko te biso eloko ni to zo ko toka ka to toka otuninga mangwa tenir na sala kana ngai nga bana na za na combat ba msu ba kota na combat pona ko sente basi ya batu na kati ya combat bato suba ye basala ba mabe na combat bazwaka ba basi omona fille mo za côté mo commissaire mo sina ye non ozo bona na kati ya combat est-ce que to lo bango yo mona na kipamba kamba bato
nakipa mama badato bunda combat na ngai na combat bloka boy comme na lobby ezala ka badaka la boyoko na bino arrête de faire semblant boyokango na ya te pona panja combat biso la combat to lingi to bato baza ni na combat ba songi baza yo balusi mukongo boye abengi mutu abandi ko solola solo ba n'importe quoi na combo na yo ozo comprendre OK ba biso ba combattant photo za bomoko ozo comprendre biso ba résistant ngaza na artiste engagé le pe na ko saka combat na nga moko nga le kana ba presse na ko sa banze ba chanson révolutionnaire na ngai to se sacrifier to kenda ba kisasa ona tengai nga na se sacrifier so mona na mona pe baninga ba OK kisasa sala nga mawa mettang na obundila mboka na choiti na obundila mboka ba commandant Léon akenda commandant Léon akenda kisasa te akenda anekini te mazo bundila mboka na ye papa côté musubo comprendre batu ko pourquoi boningo chaka batu makamite ma passe to za ba combattant to boketo ya mokulu tukuchuke akenda mboka te do bango ba ondre batu mo bazana combat na ebiti so baza bandoki bayaka ba kotsa ba combattant la confusion balinga ko kabona to kabona ba plateforme za combien na combat Kinshasa makabino nga personnel me makangai on a bona ko sapwani o so na lobi makanga te na kosi mais ba oyo bakenda bakisasa pe bazonga ba ex combattant mutu so be wana na combattre lelo akenda pe kin songi ya osakana te akenda pa kena olanda pe baba mbongo ya bande kwa tilombo ya basi e simba ta zonga mais songi silizonga na na tangi komba mutu te awa na tangi komba mutu na otanga komba na ba positivité makambu ya kulutu boketu na peuple mokonzi eleka ki amikomo période moko a osokoko apesa rambongo mino bosane ke boketu premier aza musicien sozo mbapenze monifa ngeti nga na ko bwaka mutu pa sudu pemba tata zo bwaka batu nga bona bwaki batu nga be musicien bo ni na ko nga muta ko diriger nga zati nga na ko se soumettre na ba loi ya combat so ba bibo ete nga pe na bande ba combattant ba bibo ete et le peuple et wana le peuple na monoko ba combattant na lobi boy na kondima mais so comme na ba fi na nga privé na yoko na bande ko na ba conflit bande mais boya pe nga pe na ba conflit nga mama na nga mère na nga man mamona zabikedi likolo ya man na ndenge na temela ki manda ko beta wate patriotiquement zabikedi ona za tata leki na ngai alobi ba ke beta mama na biso batika ye mutakala yango ngena tuna ko question ko ndeko na ngai tango alobi ba ke beta mama na batika o moni combattant ni na bimaki awa ayako intervenir o moni combattant ni metala na makambo kaka ngala réconcilier na moto matanga ya famille 40 jours ya mama wa bota manda jalo kwa mama boti ngai na kenda te ndena kena kepe na pesi pe message kutu na matanga na pesa message te mais ko to pesa message on ne pesa batu basali on pesa message au matin na parlophone bien to zelaka ba manifestation ba marche donc on pesa ngo place batu basali et ça la mape mbalebe to côté na place mon église to côté place mon to pesa message de bimito kei mais wana e bakisa na souvenir mutumo bolimbisani osana boyemba ne banze parce que moi je suis un artiste yo pesi message lo sukana message na yemi parce que ça souvenir na do expliquer bino pour souvenir OK souvenir et puis tant botala longo na bien je suis pas à l'aise na oti ko zona menace na libanda pour na combo a combattant na côté na kati magende ko nga na zo seka menga na o sekati na ki très catégorique na ki bien déterminé na pesa message na PCP message na ko boya ko yemba te parce que comme na ko manquer communauté na ngai te njili bomoko na manquer bango respect bango basala ki na ko bafouer volonté na bango te na ba énergie na bango te na amour wa na ngai te so na za combattre la question il faut na ko ma satana na ko ma diable na ko ma oyina ba tutu na ko ma rancunier non faut na bon terme na batu vous comprenez bato ba spéculation moi sur les bato ba développer na bandenge na bango ba ko ba biloba même congolais ba sala bino ndenge ni boketu na makambo ya o aliembongo ayibi mbongo ta yeba na ko pesa mbongo en tant que artiste mutu wana ki na besoin kombo na ye ya Laurence Okoko yebana yango ba pesa boketu mbongo ko pesa ngobe mutu musu pona ki na pesa mutu musute so be akibaje mama na nga bangba betaye na mone ba ndeko nususu ba loba elobaki en tout cas merci pour la bande ko na ba intervenaki mais c'est pas suffisant tout le monde l'histoire en gros parce que parmi les pour na lobi na yo c'est pas suffisant mama na nga boti ngai pona komba na nga moko ya mama na nga zane combatante
Bagane beta maman nga mani maman na zabi kedi aloba ki ba finga ki na pesi ndeko nga peuple muzombo pardon peuple mundibu oli jonko ina Autriche a silika maba silika mabe pona makomba a silika ka pona ngate pona makomba a silika pona maman na ngai na pesi ser na ngai ya Regina na pesi mbo na pesi ser na ngamo pe a saki na bosani komo na pesi mbo na kanto yebi na oloba yo o so comprendre ndeko na ngai tout se dévoilera ba faste. Moi je suis pas un hypocrite. So na lingi na monter na olinga monter. So muta senga pardon. Na za na grand cœur. Na olimbisa yi. Olimbisi. Vous comprenez quoi? C'était un peu ça. Ouais. Ouais à comprendre, à comprendre. Ouais à comprendre t'es allié. Voilà tout ça le loba ne ko loba. Nga ko so loba to so loba na kombo na nga suka na ngo zo tango ko zo ya mama na yo. Place ko te na lobi ko. Tala, wana ta finanga. Mabe kasi ko artiste na tuni bango ta na sala ba album na bazotala yo tango ngala sala donc so na sala album na net na sala album ba nzemo na net ko na sala na sala c'est les innocentes Papa Wemba et Voloko Joker na Santiago ga toujours tato sala ki yango ba mona ete na zo yemba ngaza musicien tout d'abord et puis combat et ça rater il faut que nango centre de formation mo bonzo diplôme ko makomba ko makombata non combat état d'esprit volontaire na na signer na comme combattant artiste engagé manda ndaza balongo collabo parce qu'on doit bien collabo tango muta sengi pardon alors soit sengi pardon collabo manda na okoti la été ndazabo na familial une fois sengi pardon longo collabo familialement na ngai les salles c'est là en famille to sokolo maboko les familialement mais na makambo combat na mama mboka soki lobi azongi kisasa a changer sur langage je reviens na nenga combat na bandeli susu poto yebike bato bauta kisasa ba moi bizarre nenga za na zo ko nga place na zo loba nga za contre manda te si to changer si to limbi sana ki makambo tu ozo comprendre kutu na soirée ya njili soki nde ba matete ba soirée ba commune et ça ba fête ba commune na bango soki bato bazala ba boule ke ba sala fête ya commune na njili so to yemba ka bisika mo eza fête ya commune na bato balemba basala ba fête ya commune na bobo mona mais ils awana ils la concert pardon c'est là ce ko yemba c'est là balé na lemba basala na ebite so na bosa na ne basala fête moi munene bana lemba félicitations na bana lemba babengisaka vieux de fao omona yemba ouais si ayemba ki vieux de fao bana vana boka so bapekisa musique yawo mais vieux de fao ayemba ka ngape na matana na podium na yemba poni baloba ite poni combattant Babé général Babé Masombo azalaka wana ba combattant Béré bazalaka wana et ça il faut ça la part des choses balobi combattant est-ce que ça combattant ko ça mariage té au ça anniversaire na oté au gros ça na déité tout comme pratiquement vers la fin par rapport à tout comme vers la fin mais non ngala bina batu wana bino batu bolo bana kombo na bokanga babiloko na bino nyoto madusu na bino nyoto nzoto bokanga ngo parce que on a expliqué ce qu'on a kanda na expliquer bino na kanda parce que na yoki trop na zo mona bino trop kombo na ngai te nga na kobunda komba na ndenge na ngai yo pe bunda na komba na ndenge na yo comprendre mona oyo so mona parce que oyo so mona yango te nga na so mona nga so mona mboka na biso zo kende bien te mboka na biso za pante ba guerre ba kidnapping ba longola ba re bozo ko loba te ba benga ka bango ba na ba marche boya marche boya kutana kaka tamsu bata front populaire kaka bazawana comprendre tokenda bata front populaire kende ko e kende na lumbe et que na lumbe le va bosembe imbécile mo bosembe a finga ba na lobi na imbécile to éviter au ba to fo populaire ki tango kenda taba kendeki azala ni politicien pour mutu mo zo ba ya tele la ka ba musicien ye wana ke ko yemba na konsenga na emi na konsenga kende 40 jours 40 jours et puis na kende on peut sa message o eza ya combat ouais vous comprenez bon comprendre ngane na lobby na si ça na question si vous parlez ou les gars a to fande na fin ça on a quitté na ngapesa fandi ah oui c'est absolument solo qui bato bazo menacer maman na yo bazo menacer oui bien sûr soi-disant ça là qui manda chante pour pousser bato est-ce que tant solo lina est-ce que ou tu ne question est-ce que yo pena mto tindi bato beta maman na écoute ça là qui ngaité ça ba ndeko na ngai ya bato Front Populaire Francis Mokonza ba Congo ba kendeki na Congo d'abord ba kendeki na nani na ndeko na biso mo pe ya wesh boyoka inda zoloba comprendre dukendeki biso tuna ba ndeko Giscard na ba ndeko nyoso tu ba Stéma Nzembo c'est soda inconnu
soda koni kutu mutu atuna question la pa manda yo to ye mingi bondenge ni batelemeli yo awa ndenge nini e yo kobeta awa te ndenge ni bakomo menacer mama na selezio na zabi kedi bona manda wanga na kabe awanga na kite ma yebite nde omoni esprit mutu so to babosolo oyeba e manda robike no nga makambo wana mama ya selezio na kobotanga ndenge mo ye za na hommage à mama na ye awa ça c'est vrai ngana koya maman a serré les yeux, maman a grande sœur, a quartier jamais gros ça la maman bongo. Le mec en question a bimisa qui m'a cambo na propos wana. Asa mutu wana proposer batu basa la maman na mabe batu wana nde bafundi. OK. Batu bafundi babito ma anel ka ngaso na problème na aussi ça on a comment jamais na me. Tant mona akenga na fingi mutu ya maman na e c'est que yemda bandingai. Ndeka na zo bisa bango ba TikTok na kombo na ngate. Ngata naïfité na zoba tende bosaka ba TikTok ba analyse monsieur Fali aboyi mwana na yale ngolu tatouage na kombo na ngate bolo bana no kombo na ngate parce que j'en ai pas besoin ozo bana manda alobaki zaki yete man mamona batu wana man mamona zabikedi diamba na ya melaka na makambo na ye na salité wana zana nzala mde sala ye wana kosenga batu mbongo nde atelemaki na kombo amanda pas profiter ndoki sozo balika mu devant ndoki anelka yo na ko bomo mu comme so ndeko ndoki azako kota fiti po na boma yo ngam na osko problème ndenge man mamona nga ko samanda na makambo voilà tout comme presque vers la fin maintenant l'ingasiko par rapport à batunyo so batali batalon ce moment caméra ngone etala yo ou expliquer au mais ko faire comprendre batu parce que lo bami un peu ndenge belé na ndenge internet lo bami c'est les ino aba c'est les ino mot de la fin protocole j'ai tout dit j'ai tout expliqué et puis na ko va na ngapela ko expliquer na ngapela ngala ko za pepe na ko dakenda ba kisa sa tete ba tu jouer ba traiter très dali bango baba mona ba traiter ba o ba kenda kin o muto akekin na kata komba mona masa kutu ya komba na ebito biso songi abengi lisu umanda biso kuto boya ke na biso yemda wana manipuler biso to ya ko beta yo bona na komba ozo ko bande kona mai olatende bien na matanga kolata bien wana tanga kolata bien na yango na matanga beta kolata bien na yango wana na regeta ngote soto eza ba distraction inutile malgré ba kate chemise na yo ba kate chemise na ngai c'est pas grave mais na grand frère na ngamo na PC mbote place azali et mamila les grands boss des boss na PC mbote tous ces boys comprendre ben JC Diboko Borel Kosi Malto mais c'est Borel Santi Santiago ba massa na ngai les solistes stars Santiago Guy Papa Guy Matuba Gaita Matuba Like Makengo la voiture belé Gere Kiabi batuwa ba evala de ngindu oso pan batu bazé belé ba vient na ngai ino agora ba vie trésor chango na pesi mbote place za po yepa ko afasha ki babe Fadi Ambroso comprendre massa na ngai Thierry Toko ozo comprendre ba massa na ngai ba Goliath Bilaou merci Goliath Bilaou na pesi mbote place d'Ali et Samir de la Plaine les Bogards mobali Hervire ozo comprendre donc bango ba yokinga ndenge na lobby et puis njili bomoko mettre dox boyoki malu salle de mort ayoki donc ngai ne naza ba combattant nyoso battant front populaire boyoki explication na ngai na lobby o muté fala loba celui qui se sent piqué connaît l'affaire o zotanga kombo na mabe ipo isa pekisa mwasi wana o otindeli ngai voice azo finga ngana likamna yebite balukaka bango soki ba manifestation za soki lumbe ya bayaka te pona nini pourquoi bayaka te Santiago botin na so ba video ya buzoba te merci beaucoup ba voice ya buzoba o ngai muto tindaki voice pa amanda place za yebango na problème na yote to za bandeko aso oswanga mabe bien na sala mabe limbisa ngai ezato lukanga na makam na lingi na ba problème te na lingi ba problème te na yeko finga mutu a te na bondelo je t'en supplie tikanga na sa musala na boko la bana na ngai et puis na kombango tato bundanga na ebite ba bitumba batu ba kotonga ba mambo ebele na ebite ba combattant kombeza na nga moko ozo pas fallait obeta concert out fallait obeta concert ya yeza matanga te ya concert ya yeza concert na arena ba fiche za ozo pas akobeta out total la sobo bobima bakanga pe bino nde bakanga bisote ozo ba ka ko loba kana sima ba ya ba camera bobima ndeko na ngai na komba ngoto mo bakotonga ko kritikane ko finga batu frère zino akeyemba bo makamu zanga ngotina ozo ba est-ce que to wala kanini ngo pouvoir ngo situation ngo ya to wala kanini ngo
babiso basala ba bêtise na combat balia bambongo ebele balia bambongo. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin. Pardon, ebele balia bambongo ebele bakendaka pe bazonga bayaka na basa na bayo na ba face mosusu. Ngai ba na kota na combat na sala avanté moi ça na zana na ndako na joie na combattre. On a balagi mare na joie na combattre mais ebele ba batia basi na bandako ba makangu na bino ebele. Félicitations pour Tobal ça peut moi non. Moi na ba éducation ya ngande. Biso to ba père responsable mwana nga ko la sisi ba classe abali mwana abali mobile ne paye bien mobile mo pas sala ka éducation malam na famille mo paye bien. Félicitations quand même parce que Tobal ça mwana ngana na bana mikolo bino batu bo menacer nga message na zo pesa bino boye bango mukolo kolia ligorodo et ça mukolo bien makwanza te. J'ai des grands enfants, j'ai des grands neveux na ça populaire, je suis le chouchou de tous les jeunes. De tous les jeunes, je suis un mec d'ici sur la tête de mes ex. J'ai pas beaucoup à vous dire, Ingeta. Voilà, un grand merci Nabilou Toutalbiso à Marno. Sentir que l'émission, les mois durent, c'est les jeunes, c'est toujours comme ça. Faible n'a tout dit qu'elle est en train de s'exprimer parce qu'il l'a mis tellement ébélé. Un grand merci surtout à JKK, Junior Kabananga Okosha. Un grand merci à toi. Junior Kabananga a profité de la PCP Mbote. Ok. Parce que Junior Kabananga, on a un tamoro sikoyo, on a une bataille ba réconciliation na batu na lingi na tena menace na batu na menace na ngasu batu te. C'est chose bien quand même. Donc ngana no lobala batu verbalement. OK. Na no finga pe su batu te. Ah c'est bien ça. Soko finga attention ko finga ngate pona fingote. Ouais, c'est bien ça. Ko tumbula ngate pona finga ote. Na pesi maître Tramotina pesa nga conseil na pesi maître Churu Mboma. Na pesi l'imbattable na pesi Mbote place ozali Babe Masombo. Nga za combattant tout na minute yo. Naza combattant ya ba plateforme nyonso. Plateforme nyonso za na besoin na ngana lobela ba ona ko lobela ngo. Si. Naza combattant ya parti prité. Voilà. So on a biso na bato Front Populaire to za bato ya Boania, to bato mibeko, to ba principe de besoin ya respect na intellectualité. Vous comprenez? Donc naza combattant mo ko loba na nga o sala boy po biso to lingi bo azate. Vous comprenez? Donc to bundela mboka to bundela individualité. Nga bundela ba politicien. Voilà. Vous comprenez? Message na nga yangwana. Merci beaucoup, merci surtout Oscar Maritou, millionnaire toujours en kilote. Un grand merci à toi. Yannick Kinia. Bon Ani Luwao. Ani Luwao. Ndumuzintende. Fille moi za na mbongo ebele. C'est bien ça. Na boss et Mamila. Wasomin banda kuna poto wa Congolais. Son banda kuna poto ebele. C'est bien, c'est une fierté en tout cas. Un grand merci surtout. Yannick Kinia, un grand merci à toi Rombox depuis l'Afrique du Sud. Millionnaire Yannick Kinia, un grand merci à toi. Kinia na pesi mbote place. Njil moi njil yepe njil. Puis na pesi su na ndenga mo yanko. Na nkote me na ndenga mo ya njili bomoko, njili ezalaka bomoko. Avant tout na zala combattant ya Congo. Mais na zota la pe fief na nga poso na likambo bato liboso ba kokoma ezanjili bomoko. Ozo comprendre bato liboso ba kokoma ezanjili bomoko yango na jo respecter bango. So ba senga likambo na me kitisa na komi kitisa. Et puis ensuite de ça na oyebisa yo ke nde to saboye nde nga na saboye. Mon nga na saboye. Famille na nga na obeta na méchant souté ngai. Na osola na Boania. O akozonga mabe azui na ye okolobolobi mais ke bana repérer ote ya mama zali. Encore une fois, un grand merci à toi, Talibiso, Yannick Kini, à moi, Changwa Solo, un grand merci à toi. Barbachi Dibouissa Corsinel, un grand merci à toi, frère, parce que Maramne ce qui quitte au Kofiro Galiano Ito Mubouya, un bourgeois, un grand merci, Nabik Boitelme Belé, un grand merci à toi. Donc, toi aussi, c'est national Clotirit. Ah, Clotirit pour moi, il y a aucun Moussala. Pour Bissoma Moussala, tu lis Bakorompa Bissoter, il y a un combattant Bakorompa Bango, Bakenda Bakisasa Bakorompa. Baza ebele lo biso to gagner rien na combat massa na sentir wa ebisa ngabitala na kata combat ba musu baliara bala on se comprend mais la plupart des combattants la majorité tous ça conscient o ba netiso na tanga ba vient nga ba edi bolombo ba ipo aiza ba Front Populaire tous ça pena ba tout moko donc voilà, on se comprend. Donc, on peut que on a le temps à combo a été étalé, mais on a dit que la plupart des combattants basent la bango bien. Mais on va que na rolia balar botika songi.
Voilà. Voilà, un grand merci. Nabi, comme nous sommes partis vers la fin, tout ça parce que l'artiste est normal, phototika qui est né boulot. Un grand merci surtout à Lovi Luputu. Moi, Nanjili à Solo, un grand merci à toi, Lovi. De Nabi qui m'a ramené qui est tellement bien, Botal Biso tellement belé, Roda Mabeka, Botrick Mabeka. Bon, tellement belé, Botal Biso, on m'a resté branché parce qu'il y a bien vraiment, et Zoya Nabi qui, Jazz Kavoulou, tout le monde a allé Nabi, merci pour l'assistance. Nabi qui va tout belé, Prince Vangou. Raphaël Nyang, moi, ça va tellement belé, Botal Biso, rester branché parce qu'il y a bien, ça n'a jamais no stress d'élever magique. On a un compatriote Patrick Tidi. Patrick Tidi Mbala. Patrick Tidi Mbala. Patrick Tidi Allemand. Mbala, grand mécène Yanjili. Patrick Tidi Mbala. Grand mécène, le roi va tousser bon, c'est n'a liké makengo, Ivo si Yuvula du international. International. Parent Polo, Polosi. Tout c'est un bon moko. Mais bino de personnes, on a au bossal babouzo banabino, on a au tika binoti. Merci. Voilà, un grand merci surtout aussi à Joma Topé parce qu'il a assisté à Bissolelo. Un grand merci à Télébélé. Restez branchés parce que Congo Mokitoza toujours voilà depuis ça avec nous information, actualité et surtout un grand merci à monsieur l'ambassadeur de la jeunesse à Doyoué. Et si vous allez un grand merci Clédia Moussouaili. Clédia Moussouaili. Un grand merci à ta mère, mère à Prince Abinoam, Nabiki. Mon ami qui est tellement bien resté branché parce que c'est une amazonité. Tout le monde prochainement. Bye bye.